mukete do mutu ya penza na niko pesa ba trace po mère accompagne na simba mutete wana mère pe ndenge za ka ba pemi na ba parler atala kana pe likonda te masa pe afane ka calme to tusha pe loko moko te likonda za kipa nanga mère mu mususu ka ba paf soka kina otabu likonda za te moi pas tu na pe na parler ka ko le la ka ye moko poko tino ko bana ndenge ni tiki 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 esi masa ndenge ni nao masa binini mina zake loko moko awe mina zubona ngote eloko nini eloko nini mera beta lela po mbona na kutaka bali kelemba na bulinga ke un jour kitaba kotaba leyo apaye ba le risel banini ndena zoyo saboye di bala wana ekabwana masa simbali konda po momia beta lisolo wana te na parler momia beta lisolo c'est une histoire vraie. Donc pour vous dire que makambo oya ok non libala ezali makambo ya lisolo ko solo na parler kitoko ndenge mpangi na nga odon to loba ke soko ngo aider mutu aider na motema na yo ke okanga mbunzu. Je crois que aider malamu mais c'est comme obligation parce que libala ndenge papa moko to kota le biki aza mukolo apesi mwele mwa li c'est moka le bia wa ke donc soko nyama moko bo pasteur yeli bomuna omoni ba makambo to kozwa ba mama na biso bazaka na libala mususu ngana mona pina makambo pa ya père nanga père omona tikilar na palete mère po mona pikla ti vers ba 17h ba mo ezo kitaka ba mona baf abisi mbongo kimba na wendi bosombi damas aya sali bodame poni na mona ikino apikle po na père amoni ikino père zo ningana te apikle père zo ningana te mais comme ti amura mutu na moni vraiment za la arrêté omona mère akoti na palais pouf abimisi likonda petit sera kimba na wenji apeye damas ayenango banyonga ba 17h ba 19h ba to dame. Donc pour vous dire que babolingo yo biso bas na biso ba memeso na ba poto awa eza babolingo moko ba intérêt moko ezanga tina parce que omona poto oyedaka pe famille ngo oyedaka famille na suka ngaka ba union lisusu to mona ngo famille za ka soko kufi ba ono wela biloko no ba kabola jamais famille to mona te ko za pena envie au vu de la réalité ya famille to mona aba masse bele ba kufa bana batikala famille pe sundura kala mikila papa kala mikila mona pena ke no ser pena donc ser ke no na mutu boyes yanka kufa awa me bana wana ser na kipara bango te to mona pe ba père mususu awa donc famille nga ma famille donc eza dossier mo donc il faut to na nango mettre l'obligation te ezala nde ker na yo etinda yo oye bande ne ko aider famille na yo mais c'est pas une obligation faut na aider famille moi sinanga ou moi sinanga a sala boy donc on a zonga toujours na suka nanga moi sino surtout on a poto o azali bien inscrit na kacha Sophie numéro na ye ba futaka mbongo ata ya mingi te mais chaque fin du mois na yobi chaque les 15 awa mbongo elekaka maman à partir d'aujourd'hui sois courage ndenge ndeko to kota awa akure ezali soko to bisa na mutokno bimana tongo kindaka bulo oye nango soki yanke na ko mukango carte wana ndeko masolo ke biso poto kotela yo po yanke na bimi dictateur pa na mais soki yo moko ozo fani na palo za ko sala kate oben obligé yanke moka bimana tongo po lambela kaye po sala ke ba besoin ya bien mais pour ça na kabino tu ba besoin bien parce que mon père mo poko za père na ngakutu mikolo kutu kota kutu aninga na sute mais pourquoi ba père na ninga na sute soki ya za important. Tu vois donc to kabulaga ba sentiment surtout. Donc c'est pas que non yo sala nga olambela nga la pesa ko ba plaisir banité to kabulaga ngo surtout. Donc il faut tata na famille na biso extrême bana na biso to porter bango assurance ni na vie na biso ke bongo lo biso to la bien. Mais surtout ko motaka ba famille na biso ba père na so wutaka ba province ba yaka na Kisasa. Biso to wuti ba kin to yelelo na mikila. Bongo bana to botia siko ba okende wapi. Na mars on sait jamais donc na suki ya mama na biso vraiment les solo ezali bien mais obligation na mabotika ngwa 15 ezana na motema plan ndenge papa dans le biais eboto papa na biso die do semanda mawa na intervention ya kitoko toleki na mama na biso mise nde na sima toleki na mama Ani mama na biso mise Olandi ba intervention ba ndeko na biso nyonso o ba intervenir na esika tokolo ba boye epesameli mobali kolesa mwasi kolatisa ye pe ko supporter famille ya mwasi devoir mobali o supportera famille ya mwasi na yete azali mobali mabe mama na biso mise compléter à vous la parole ya solo.
Oui, maman Langa, you get eloko euti koloba ya solo. Réalité to vivant en Afrique, maman Langa, réalité ba maman na biso bakulutu bafandaka na mabala ya Afrique. Eza réalité ba mabala awa ezofanda te maman Langa. Eza na likambo na uti ko remarquer na nilobi boye. Soki bolingo ezalaki base na kati ya ba mabala mingi, nde ba problème ezalaka mingi te. Yo mama ofandi na libala na mobali na yo olingi ye, automatiquement pe olingi libota na ye. Papa pe afandi na yo alingi yo, automatiquement alingi libala na yo. Nakanisi bolingo na bino nde bana kosala ke bana ko résoudre ba problème na bino sans que bo swanaka, sans que bo ekomaka o yo bengisi moto nga pena bengisa moto te tango bolingo za na kati wana okokoka kutolo ba o yo bengisaki moto bo yo bengisaki moto bo ayo to bengisa moto bo tengane na za mobali soki bolingo za na kati na bino langage na bino kozala différent, considération na kati na ndako pe kozala différente, respect kofanda na kati ya mitema na bino. Okolinga jamais osala likambo po omotisa moto motema pasi, okolinga jamais osala moto likambo lakisaka yonde soki yonde nini, okolinga ngo te tango bolingo eza na kati na bino, tango considération na respect eza na kati na bino. Makambo mingi bapapa bauti koloba awa na bani komona ke ba expérience vécue ya baninga esala ke bango pe bakoma koconsidérer ba bolingo na bango comme bato wana bafandaki te papa. Libala soki moninga esalaki boye ya yo kotia yango na kati te. Sala de façon que maman azala à l'aise, maman sala que yo bozala à l'aise, bolingo na bino nde ko gérer makambo na bino, bokomona ke jamais bokoma na niveau papa wana komaki. Oyebi te nini esalamaki wana. Yo yoki version ya papa, olobi ke mama ndaza mabe. Ta mosusu oyo kaka version ya mama, olinga komona ke non faute eza ya bango mibale peut-être. Ou bien olinga komona ke faute pe uteke pa ya papa peut-être. Mais qu'on considère bon côté que oh po basi bato sala boye nga pena considérer moi si nanga boye non eza bon côté bato na bato bafanda na ndenge na bango mitema ya mobali wana yo yebite nini sala ki que moi si sala boye motema pe ya moi so yebite nini sala ki que mobali asala boye boye makambo wana te ba ya yebisa rabino makambo ezala superficiel oyo yo koki komona beba makambo susu na profondeur nango boye bakate. Motema ezali motema papa na ngai papa uti koloba izwa mwasi bafanda mais oyebite kofanda wana bafandi mingi na Afrique ezalaka omona kofanda na bafanda à l'aise wana et dépendaka na moto moko moto wana wi kozwa accident akomi paralysé ou bien akufi kozwa na bango wana esili siko tango tokoloba ke 50-50 eli na ndenge ya kosalisana eza eloko obligatoire te pourtant bobimaka na se ya baneige na bambula bato wana bazalaka te. Ezali que de temps en temps, de temps en temps, tu ko sunga bango, tu ko salisa bango. Ezali roi salaire te que chaque mois tu tinda kapo bango d'aba vivre. Non, eza bongo te. Si ko na tango wana papa nanga, tango yo komi koloba te, bongo te, boyna boy mais si ko bato wana basuka ndingi ni. Mingi to uti na Afrique ne bo uti koloba, oui to uti na Afrique. To yebi ndenge to vivant na Afrique, bato musuba eda bino na ba vie na bino na Afrique ti lelo boyebi ndenge kozongisela bango mwa moke o bapesaki bino te mwana mosusu komona linga kozonga classe sapato na makolo eza te babundani kaka minerval me na makolo sapato eza te oyebi esika sapato eutaka te la mosusu ntango yo kozonga oko-ede kuna esali lokola opesi mwa merci na moto apesaki mwa sapato jour moko boye olinga kozonga classe makolo yaki na sapato te toyebi biso nde tokola na Afrique. Yango wana ta mususu tango to pesaka ube tango mama azopesa yo ozopesa papa eza mingi ya respect mama kambo ezali ebele mama wana pe ndenge ayeli oyebi te bambali mususu omona kaka mwasi aya me apesa na ye mbongo teke mwasi aya ta mususu kaka makambo visa nde ebongaki me kote ya babiye akokaki ne makambo te toyebi te bamakambo wana ndenge ezalaka ta mususu famille ya mwasi pe apesaki mwa baedaki après ekomi famille kuna ezasu na bamoyen susu te papa yo koko aide te po likambe koyaka na encore na bafani na biso Afrique makambo ezalaka mingi moso komona kaka na commerce ne moko banzela akendaka so bacamion ekufi akomi par terre sikoyo soki asengi mwa lisungi papa na nga papa odo auti koloba na bolingo nakoki kopesa nakanisi ya 50-50 ezalaka moke ya bolingo nde fo eleka puisque bolingo ezalaka elekaka na nyonso papa na nga nazongisi no maloba ya solo mama na biso mize bolingo elekaka nyonso pamba te soko lingi mwasi na yo
okotindela bokilo na yo 100 euro te pamba te bi 100 euro akosomba eloko nini abanda na semule asomba matembele to Thomsone ezali catastrophe bolingo lekela tinda monte ya kitoko ata mwa 1000 na bokilo na yo ali ya kitoko solo toleki kopesa maloba na mama na biso Ani nde na nsima topesi papa na biso prix de vie tambo maloba mama na biso Ani eboto pasola poke ni ata maloba mboka yo mama. Ok, merci mi mama egeti na sepele mingi na ndenge opesi nga maloba na sepele mingi na mama mise oyo pe awuti koniata wana mpona naloba nano na Afrique basi baza trop négligé donc oyo ya baafrike kutuko totika ngo nano po nga mona kopesa bino exemple ya mama nanga papa nanga azalaki riche donc papa nanga azalaki riche azalaki na mbongo même ndako na biso ndako moko atongako na quartier na biso tanto mutu moko aza na ndako ya ndenge wana aza te bato bazaka koloba ko toza na chambre mobimba oyo tobombelaka mbongo toza bariche mais na mona place mama nanga alata dra mpona nini elamba ya kolata eza te papa aza koyebisa mama tokotala na kotala yo lelo okotambola na mataba likambo yango etusha ngai eza kosala nga pasi et puis mbongo ya biloko ya kolia papa akopesa mana mbongo bamwa oyo papa na biso azalaki na mpona ni papa na biso aza su na bomoi te me nazokoloba oyo nga moko mpenza na viva nyonso oyo nazokoyebisa bino ozomona mais papa nanga azalaki jonker moko donc basi ebele na libanda na bana mike mama nanga tamso akende kuta papa nanga na mwasi na kati ya toilette na kati ya lopango tamso na nsima ndako na mwasi mosusu donc mama nanga amoni pasi donc likambo ngo natiaka ngo na mutu ederangeaka ngai nga na bino ngai il faut na bala mama nanga fo na sepelisa ye po na mona place alatela dra elamba atongi elamba ezake aussi ko tonga ngo moyo otonga ngo lisusu ezate po ese lembi nango osomona bubiloko pona nini basi bazana moya koloba te mais mobali kaka aloba donc bo comparer ndenge ya Afrique na ya biso awa te po basi na Afrique baza vraiment bazoko utiliser basi na ndenge moko mabe donc awa na poto mwasi na mobali basalaka donc boloba te ko papa azosalela mama atinda ba famille na ye non mwasi azotindela mbongo na famille na ye papa pe bozotina mbongo na famille na ye soki nazoba makambo 50-50 oyo 50-50 oyo nazoloba eza mpona mbongo oyo mbongo tozotindaka na Afrique mais na kati ya ndako nazoba teke 50-50 na kati ya ndako makambo 50-50 wana ekoko ozala te na kati ya ndako mwasi oye na 100 soki mwasi akosaka 100 mobali akosaka 150 montagne nyonso mobali akokoza nyonso fo ezala na esika moko pe bafacte na mbilo nyonso futi eza teke o compte mwasi esika mosusu mobali compte mosusu wana ezali malamu te mais makama 50-50 nazoba na ndenge ya Afrique foto aider Afrique makama 50-50 wana il faut ezala eza teke mwa ngai naza chef ndako ngai papa ngai na lobby fo kote na kotinda ka famille na ngai okotinda famille na yo ngana sala kate okeno kotinda famille na yo si biso nyonso tokendaka na misala si biso nyonso kosaka mbongo biso nyonso yebi ndenge pasi mutoki na poto ezali donc soki bokosala yango basala yango na bapapa mama oyo Afrique azozela mobali ayela ye salaire mais poto te potoko mama ayebi pasi ya kotoka mama ayebi ndenge mwasi fo afuta mbongo ndako fo afuta mbongo afacture donc fo afuta bafacture donc mwasi azotravailler dire basi mosusu kutu batravaillaka dire koleka bapapa bongo sikoyo na ntango akotindaka mbongo yebisanga mpona nini nga naza mwasi nga natinda te yo tinda oh non awa na poto te wana mboka Afrique awa te donc wana bapapa boza na erreur moko ya monene yango mpenza na ndimi bino te na makambo bososala maka mosusu ezalaka o mobali aya abengisi mwasi epui mwasi yango aye ye mwasi atindi deja mutuka mobali abengisi nana atindi mutuka te wana mpe eza malamu te po mobali abengisi yo nana atindi mutuka te yo mwasi oye na famille ya mobali bakobenga nini ndumba te mbongo yo otindile mutuka ozwila ngo wapi seke ozosala ozokende kotekaka na libanda mpo otinda mbongo wana osombela mutuka otinda nini mais na ntango mpe famille ya mobali bayoki mais valeur na yo mpe yaki mwasi esili yango omoni mabala mingi epanzani basi mosusu bafamille ya mobali esimbaka susu te mpona ni biloko abo ezoleka na poto ozomona donc eza malamu te mpe ozotina mbongo ya mutuka elingi oloba mwa secret moko ozoleka wana mobali ayebi mbongo ozokotisa te wana eza libala te po ngai ko ndenge naza mobali nanga kutuko atunanga combien eza na banke jamais ayeba même combien eza na banke te ngai nde mona ayebisaka ye mbongo ezaki ngati même numéro ya carte ya kokende kozwa mbongo na machine chaque fois alors nabosani epesanga na numéro secret eza te makambo nyonso eza mpenza donc ko
makambo lukuta donc nyonso tosalaka ngo donc ela ndenge ya donc kitalatala